Nazana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soit disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala to kuga na mai Mbote na bandako na biso nyonso oyo balandaka biso partout bisika nyonso oyo za chaîne na bino tindika sango ya Congo oyo topesaka bino sango malamu ya mboka na biso topesi bino mbote totoni bino botondi tobandi na masolo etali mai mboka na biso tokoyebisa bino ke mokolo lobi tozalaki na kati ya matanga ya papa Laurent Mosengo oyo awuti kotika biso parce que mokolo lobi chef de l'état azalaki wana président Sassou azalaki wana bayaki po ete bakenda kotika ye bakompanye bisika na ye ya suka mais eloko kokama bandeko na biso tozoyebisa bino lobi bawuti kokanga 5 touristes bafo sango bazalaki kuna nsima ya mokonzi ya mboka bien pistolet na bango mpona kolekisa bino ke na koyebisa bino ke église catholique eza lisusu église te ekomi place ya batouriste koma 5 touristes na kati ya matanga ya lobi bolandaki même papa ambongo maloba na ye propos na ye eza propos ya malamu te par rapport ya propos na ye eza propos moyo ezodivise mboka parce que ye azolobaki mboka eza na kati ya misère oui tonyimiki eza na kati ya misère mais depuis 1960 bino église catholique boza wana musala nini oyo bozosala mpona mboka mpona koservir ya mboka mais fwati ya ye 2 ans et demi apesi biso gratuité ya pamba lelo bana bakomi kotanga ofele ozoloba bien ke eza misère ya wapi mais na bakole na bino bana bazofuta minerval cher eza likolo mais fwati ya ye alobi ke kobanda lelo ifale bana babanda kotanga ofele mais bino église catholique boza wana mais mission na bino échoué lobby parce que bozaki déjà na agenda na bino ya koéliminer chef de l'état na koyebisa bino ke président Félix aza envoyé de Dieu ata bomata bokita bokokoka ye te parce que un missionnaire aussi longtemps que asilisi mission na ye te bokoresir ye te tozokebisa église catholique parce que tocomprendre ke bino bokei kosala baréunion na bino mpona koéliminer chef de l'état comment possible baterroriste na kati ya lobi na kati ya église na kati ya messe ya lobi wana ezalaki messe te ezalaki matinée politique wana ezalaki messe te ezalaki matinée politique na kati ya palais du peuple verset biblique eza te soki oyoki kaka o peuple baza na misère nini makambo ya este wana sikoyo bozolobela yango lisusu o 50 morts 30 morts bolobela yango lisusu te mikolo oyo bokomi kaka o misère ya nini parce que lobi wana basoso ekiti bokolobela yango te na média basoso yango wana ekiti bolobela yango na média te bokomi lisusu kodiabolize peuple congolais oyo sosi wana esespire papa ata espire tokolia yango bomoni boza mitama mabe bozolinga bonheur ya peuple congolais te bokomi kotambwisa bozopanza sango sosi wana espire ata espire tokolia yango biso peuple congolais nde nazoyebisa bino na kosenga bandeko na biso balandaka biso balingaka biso partout dans le monde tostenir le président Félix Antoine Tshisekedi parce que président Tshisekedi aza président oyo aza na vision mpona Congo mpona mboka na biso tous les présidents bayaka kopie mboka nakoyebisa bino ke lobi selon IGF accueilli kokanga 13 millions de dollars américains na kati ya armée parce que mokonzi ya mboka apesi instruction
l'inspecteur général à travers le ministre de la Défense bakay ko sala audit na kacharima bakangi 13 millions de dollars américains lobby na kacharima na zoebi sabino awa lusus na kacha jekamine ba lobby ko bana de 2007 jusqu'à 2015 mais ba découvrir il y a 2 millions de tonnes de minerais ouais zobi mezo kene na Zambie ezo kene na Katanga papa na ko yebi sabino ke matata senga kiye que bakite na premier dossier wana a sonné à coopérer na justice vi âge na ye a persécuté déjà mbongo mais likambo ko kama lobi matata selon ba avocat na ye Laurent Nyemba a sengi que au moins il fallait ba évacuer ni à niveau à Libanda mais tomoni matata lobi na butu vers Maluku alingakima mais aner ba utu ko chaye maboko bakangie de tozo bisabino ke service na mboka na biso bazo sala musala parce que batu nyonso baza basali détournement baza déjà na baliste na bango na yebisi bino ke lebi lisusu na kati ya Dejerika 35 millions détourné ba détourné na Dejerika lobby ba détourné na maleta mbongo 35 millions bakimi na ngo lobby akoyebisa bino ke batu malam na FCC baso bakufwa o batikala bazaka ba mibi nde batikala na kati ya FCC nde nazobi sabino ke IGF lelo lisusu kwa na niveau ya Mbujimai kuna pe détournement sami na niveau ya Kabinda na Kabinda détournement sami ya Makasi nde nazobi sabino awa déjà bazokanga batu nyonso o ba détourner mbongo l'état na mama tozolo ba lisusu na koyebi sabino ke kaka toujours na Ituri na biso 19 personnes bango moko baye komitika ba civil na 7 militaire ADF bakangi lisusu 5 armes bakangi lisusu na Rwanda moko na kacha Ituri nazobi sabino ke fort d'essai azosala musala kitoko parce que il y a plusieurs terroristes baye komitika pe lobi lisusu na Somalie 50 terroristes bauti ko éliminer bango na Somalie 50 terroristes na kati ya Somalie nde nazobi sabino ke na Mali lisusu ezaki déjà pour préparer na Mali président ya Mali pe lobi ba tenter ye pour ne ko éliminer ye c'est-à-dire to comprendre que ba français bazana complot bazana agenda caché na bango ne awa na koyebi sabino ke lelo lo ya woni chani ba to ebele bazoloba même na États-Unis pour commandant le président des États-Unis et c'est d'abord au commandant aux américains pour composer le président des États-Unis d'Amérique. Comment tous au moins Moïse Katumbi a collaboré ya za congolais toboite aux congolais. Mais comment Moïse Katumbi Kabasele azaki congolais azaki kasayen Moïse Katumbi a botala ki ba société na ye mais dossier wana to basanga le souci na justice et c'est que justice a fait le dossier wana pour être mutunyo so yaza na kacha Congo za na dossier il fallait passer na justice na moment tozo le Moïse Katumbi a créé un département d'état américain a créé ko corrompre 78 millions ouais personne qui na kacha États-Unis que de façon que 2023 a comme président Moïse Katumbi to PC conseil Bill Gates a milliardaire parmi les milliardaires du monde. Mais Bill Gates a premier dans le monde. A-t-il envisagé que, comme président des États-Unis, à sa canambon rebelle, il y a un commerçant, tika makambuya, comme président Namboka. Toboyi, makambuya, comme président, Bossana Yango, comme président, il y a tout puissant Mazeme, comme président, il y avait Kleb, comme président, Baoudjana, mais Makamba Congo, comme président, Watena Congo. Et d'ailleurs, là où on a Bissonios Tokozala, le 1er septembre, Tokozala wana, session extraordinaire, il y a budgétaire et zone A. Bissonios Tokozala wana, député Yakobo qui voté là wana, Tokozala Nanzoto na Bissonios Tokosimbaye. Parce que là wana, ils ont cassé l'hémorragie. Ouais, l'ingénieur ma bacanisation. Parce que ce qu'on m'a montazo boya là wana, bouna na bango ezake, quoi ça la bacanisation ko kata moka. Les chers combattants ne sont pas bien na ko belle bino to prier lo wana za ko tele misaba plan nyo samabe contre moka na biso na yango na ko senga bino ke tangu session extraordinaire
ezozonga kala mingi te ntango ozonga tokozala mobilize bato ya Moïse Katumbi bakointimide biso te. Moïse Katumbi aza congolais te. Moïse Katumbi aza congolais te. Moïse na Kataba Katoto baza papa moko mais baza maman moko te, ba mère différent. Maman Kataba Katoto akufaki, papa ya Kataba Katoto a récupéré maman ya Moïse. Maman Moïse azaki domestique na Kataba Katoto. Lelo Moïse akomi ko ba ngana za congolais. Comment yo za congolais? Moi na ya za na député na Zambie. Tako kebisa Moïse Katumbi. Makambo wa nyonso bo préparer wan tosto yebi yango. Nazo yebisa bino ke étranger à quoi accéder le sous na kacha fonction awa na mboka na biso. Avant yo comme président awa, il fallait toyeba papa na yo. Parce que élection oui, et ça en 2023. Avant toi qu'il y ait une élection en 2023, recensement d'abord pour toyeba nan nombre ya ba congolais. Parce que Wuta Mobutu tozora baka 80 millions d'habitants, 80 millions d'habitants. Tozora 80 millions d'habitants te bato mususu bazo botama, ba mususu bazo kufa. Il fallait toyeba nombre. Tozara carte d'identité te. Carte citoyen et la carte carte provisoire, c'est-à-dire tous les Congolais provisoire na carte mboka. Nazo bisabino ke tous les derrière Fouati béton, Fouati nde ko changer mboka parce que papa Simon Kimbangu prophète alobaki c'est le 5e président nde muntu akobongisa mboka. Ba onyoso bayo baza ba étranger, ba yaki pona ko mboka, pona ko piller mboka. Tana no Kabila et là ko kamwa oh, Kabila Lelo a commis docteur à sciences politiques internationales. Ah, de Kambako Kama, na Sekimingi, Kabila Otangeli Wap. Kabila Oyakao. Lelo ata français, Zaki Mouboulou. Mais Lelo Kabila a commis oh, docteur à sciences politiques internationales. Ah, Mboko Yezala Bavanti rebelle. Congo Yezala Bavanti rebelle. Lelo Kabila a comme docteur, comme professeur. Ah, Ezamawa. Ezamawa mingi. Tozo senga na peuple congolais. Botele mato sauver mboka na biso. Il est temps de sauver notre pays. Congolais papa Etienne Alobaki, prenez-vous en charge. Tous se prendre en charge. Pour que tele me la batu nyonso ya bazote me loi ya Noël Tchani. Lo woyo eza lo moko. Woyo lo wana eza divine. Lo wana eza divine. Na kati ya Bible tanga Deutéronome 17 verset 15. Bible lobinin, Bible lobike, Zamba yebisiba na Israël après avoir comme na kati esclavagisme, Zamba recommandé bangoe bopona mutu moko kati na bino akamba bino mutu wana azale étranger te. Zamba pekisiba na Israël bopona étranger te. Li nani wana eza lo wana eza divine. Papa turu woyo toboye makambo ya ba étranger baya ko diriger mboka na biso. Parce que les étrangers ne Simboka. Laurent Désiré Kabila a récupéré le Congo. Papa Etienne Tshisekedi a ébissé Yaka, aux mon frère, aux Andokonangai. Yaka au Congo. Mais na ébissé que 5 bateaux de facture. Yébissé Bango que Bazonga Namboka na Bango. Ya Boyaki. Le papa Laurent Désiré Kabila. Le Désiré Kabila. Ça va? Pour nous maintenir, pour nous Kozanga Koyoka. Notre peuple congolais. Tous les derniers chefs de l'État. Le président Félix Kokufa. Président Kokufa était. Président Kokufa était. Bangwande Kokufa. Mukilo eza mututa mukileza ya nzambe. Et yozo sera ba complet mabe contre mutu. Tala likolo, tala nzamba za likolo avandi na trône na ye. Tala na trône nzamba avandi. Yozo sera yozo kalisa ke Félix Kokufa. Félix Kokufa était. Félix biso tozo samela. Nzamba pesi biso président responsable na kati ya Congo. Congo ezi valeur à travers Fouati béton. Ezi valeur parce que biso ba congolais tozaki inconsidéré na ba pays mususu. Ce qu'on voyager au Kenya na Brazza, bazo mona to mutu pamba. Mais lelo ce que ba mona ke oza congolais. Ah, mboka ya président ya Union africaine, mboka ya président Félix Antoine Tshisekedi. Donc ozo mona bazo respect, ba komi ko respecter biso ba peuple congolais à travers Fouati. Fouati akena kana bayambia kitoko tellement dans le monde entier ils ont bougé selon sondage tant que tu as un pouvoir impopulaire mais dans le sondage je n'ai jamais vu comment un président le plus populaire du monde c'est Fouati béton. Jamais vu non politique à boité
Ozo mwana bazo kumisa président Tshisekedi. 34 ans après, président Félix Tshisekedi azaki na Kenya na Kina 34 ans après parce que les relations ezalaki te entre Kenya Kina na RDC ekufaki ebebaki mais Tshisekedi akei kozongisa yango nde omoni président kinayen alobi di jamais vu nano namoni président lekolo ya Tshisekedi te apesi médaille à honorer ye alobi ke napesi médaille ndenge ozo travailler oza toujours na idéologie ya papa na yo oza kotravailler kaka na schéma kaka ya papa na yo a féliciter makasi pourquoi parce que bacomprendre ke ndenge mokonzi ya mboka ye azo travailler c'est-à-dire mpona kodévelopper pays yo ozotyela biso makelele o Félix azosala nini Félix azosala nini mais nazoyebisa bino tala nanu ndenge président Félix azomata États-Unis yo wana awuti kopesa biso 1 milliard 600 millions oyo apesa biso pour le développement ya Congo awa lisusu nakoyebisa bino ke kala mingi te masolo eza bien mama gouverneur ya banque centrale awuti kosala remise reprise na ye na mokolo lendi parce que wuta dimanche nde ayaki azaki na niveau ya poto mama wana coup de chapeau na ye alobi ke bientôt azo stabiliser monnaie na biso makambo o dollar 200 000 makambo dollar 100 000 ekozala lisusu te peuple congolais tosambela mpona mokonzi ya mboka parce que président Tshisekedi aza mutu oyo aye kopiya mboka te aye nde kopesa biso valeur aye nde kotelemisa Congo koye kotombola mboka botala na le président Tshisekedi jamais vu fati akomi na este na biso alobi nasengi pardon waso yoki président nini oyo asengaki pardon na peuple na ye mais président Tshisekedi alobi nasengi pardon wana ezaki mpona mabe ya Félix te mpona président Tshisekedi te mais ezaki mpona mabe ya baoyo nyonso baleka liboso na ye nde omonaki asengi pardon asimilie alobi ke nasengi pardon nana mona président lokola Félix te il fallait bato mosusu olanda lokolo ya président Tshisekedi parce que Tshisekedi aza na komikitisa ozomona ozosentir pardon wana ezouta na fond du cœur na ye azoloba bien ke nasengi peuple bolimbisanga jeune combattant na kosenga bino boyeba ke président Tshisekedi aza déterminé mpona développement ya Congo nde ozomona Congo lelo ekomi na valeur bisika nyonso soki bamonika Congolais mbala moko bapesi ya respect normalement tozoyeba jeune combattant baoyo nyonso bamiyibi bazalaki baintouchable lelo oyo baza na kati ya kasho a déjà mpona bato nyonso oyo batiaka mburiema na kati ya mboka o président Tshisekedi aza na main noire ya dossier Kamere bolandaki bouti kolanda même Jean Bodo Mai azaki moko ya INC ya Vital Kamere alobi nini alobi ke Tshisekedi nulle part aza na main noire te na kati ya dossier ya Kamere alobi ke Kamere ye moko nde ayebi masolo na ye botika kotia makele na kati ya INC IDPS aza na likambo te na kati ya makambo ya dossier ya Kamere parce que bolandaki yango alobi te mokonzi na biso eza kaka moko c'est Félix Antoine Tshisekedi soki élection esalemi na 2023 biso nyonso tozala derrière chef de l'état tozobetele maboko parce que éclairé na monde mobimba bato nyonso bayoki Jean Bodo Mai aza moko ya INC alobi yango na media alobi te nazokabisa baninga na ngai ya INC bino bozokoakize UDPS on dirait que UDPS nde moto akangisi Kamere te Kamere ye moko ayebi mabe oyo asali nde omoni justice asali mosala na ye nakoyebisa bino ke biso UDPS tobunda mpona lipa te tobunda mpona état de droit soki moto adetourne misolo ya peuple congolais akokutana na justice nakoyebisa bino ke tolinga fwati beton tozosenga bandeko na biso badiaspora boya na basociété na bino na kati ya Congo boya convestir na kati ya RDC na biso bopesa biso bapeuple congolais misala botika kobanga président Tshisekedi aza wana président Félix Antoine Tshisekedi azali mpona peuple congolais nyonso azwa bisi place na ye na kati ya Congo azwa valeur moto abangisa bino te toza lisusu moma ya Kabila te nazoyebisa bino ke justice eza deja na Congo
ceux qui m'ont tassé le détournement, justice a conseillé la moussala na ye. Donc, au moment où tu sais que le président Félix a outu quoi révoqué, le 6 magistrats, ouais, bazaki déjà, baliaki déjà Kanyaka, mon Zamboka, allait manger bango. Elle a dit que vie, nous avons une clarté, nous avons une clarté dans le dossier criminel. Pourquoi le dossier, il a pas fait sa rapport, mais nous avons une clarté. Nous avons une clarté dans le dossier, il a nous avons une Zamboka, elle a dit que allait manger 96 magistrats. Parce que déjà les bandas, parce qu'il y a que bientôt, mon Zamboka va passer dans la nomination, dans le DG, il y a une entreprise à l'État. Nous avons que awa José Makila est suspendu, va suspendre hier na kati ya Wanatra. Asa déjà libanda pona nini a détourné mbongo ebele parce que mokonzi mboka lobi ba DG nyonso oyo ba détourné mbongo peuple congolais esengeli baza le suspendu babengana bango na misala bato wana baza ba détourner misala peuple congolais kobanga na ye le côté Foti Beton azao muntu akotouche Foti azate muntu oya kosimba Foti abotama na nute akozala pete parce que Foti azaso ya nzambe o mata oyi na Foti yabake makambo onyo so bozo sala e kosimba Foti te e kozongela kaka bino parce que biso peuple congolais prière na biso midi soir tozo sambela pona Foti Beton nzamba abatela Foti Beton apesa mikolo milai apesa bajou ebele azala na kati ya Congo abongisa azongisa Congo na biso na kati ya rai mboka ezongo normal. Comment est possible baenje botala na koyebisa bino économie ya mboka ezaki ya kokufa Kabila azoi économie ya mboka atekili baenje ba libanais nde bakomi na économie ya mboka yo zolo bawo banda Foti akoti na pouvoir o tozomona changement te na koyebisa bino ke mboka oyo ezaki na kati ya libulu Félix Tshisekedi akaye kolokota Congo na kati ya libulu ya Tanabre tango mwana président Tshisekedi asali alliance na nzambe na stade martyr bato basambeleka bayebe importance ya prière parce que prière eza ouverture ya makambo nyonso nde ozomona ba coup d'état oyo Kabila azosala ba coup d'état ba plan nyonso mabe bazo échouer kaka parce que nzambe aza na contrôle ya Congo nzambe avandi na trône na ye président Tshisekedi à reconnaître Dieu. La première position, j'ai jamais vu un président. Attends, ça, mais la première position. Non, 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 tous les présidents d'Afrique, Bamoussous, Bazaka, Bikile, qui est na Bango, Bakis na Bango, mais tu sais que dans le but que Zambé, na dédié Mboko, na Mboko na yo, na PSO Congo, Zalamo Konza Congo, dominer Congo, Reni na Congo, papa, attends, le but que yo Ozandoki ya. Au conseil de l'autre parce que Zamba a le contrôle de mboka na biso ya Congo pona ko yebisa bino ke mbongo kala mingi te président Tshisekedi a kosala réforme monétaire mbongo oyo ekozala sous monnaie oyo ekozala sous te monnaie oyo bako changer ngo parce que bolandi déjà gouverneur de la banque a commis déjà na banque centrale a vendu déjà parce que monnaie oyo Kabila azala machine oyo esalaka ba monnaie ba franc congolais n'est pas na yekuna et c'est Tshisekedi à ces réformes monétaires va changer monnaie va passer biso monnaie sika pour ko casser pour ko kate hémorragie ouais ya ba FCC parce que ba FCC bazana cop na bango que dollar et mata pour mona que président Tshisekedi a sala mosalate peuple congolais na ko yebisa bino que ngongo belemi ngongo keki ya ko sauver mboka na biso to tele mato prier chef de l'état to sambela pona mokonzi mboka to sambela pona ye midi soir avant olala sambela pona Foti Beton parce que bautu ko mona lobby na église catholique bautu ko kanga sango terroriste basango na kati ya église c'est-à-dire ngai nazalaki ko sambela na catholique kaka parti ya eloko wana na longo na église catholique na ko sambela susu kuna te na ko sambela na ngai te na monike bango nde bazo ba porte malheur na kati ya mboka utaka mukolo lobby nazalaki mutu catholique mais lobby wana kamusingai tant bakangi 5 terroristes ba force sango lobby et kamusingai na ba pistolet pour babu chef de l'état na boyi na kité catholique na ko sambela susu kuna te pe na ko chama boza na ngai kuna te susu na ko sambela susu na église catholique te peuple congolais sambela pona mokonzi mboka ambongo
eloko oyo outi kosala lobi eza matinée politique asali prière te comment moninga na ye moninga ye Mosengo auti kobele mais atiki ye akei na niveau ya France mais ye akei na Lubumbashi mpona kodiabolise mpona kotelemela loi ya Noel Chani loi ya Singi Pululu oyo toboyila wana we ya koboyila ya Singi Pululu aza étranger parce que loi wana eza na bamboka ebele eza na bapays ebele comment na kati ya mboka na biso bozondima étranger ya kodirige mboka ah papa ekosalama te même na Brazza soki yo congolais okei na Brazza comme président ekosimba te banda boni o comme président na Brazza ata na Cameroun ekosimba te nde tozoloba ke peuple congolais tosenir Fachi Beton Fachi aye na changement aye ko changer vie na biso ba congolais nde omoni Fachi alobi ke ngai na ye awa mpona peuple congolais mokonzi oyo aza litoi na ye eza pembeni na peuple congolais soki oyoki ke peuple baleli mbala moko aye botala nani d'abord président Fachi azalaki na mobembo libanda ya mboka ere makambo esemi na este volcan etomboki président Fachi akati voyage na ye azongi awa na Congo akei kosambela atiki bakose na ye alobi Nzambe batele peuple na ngai botala na président Tshisekedi aza na bolingo ya Congo muntu oyo alingi mboka se président Félix Antoine Tshisekedi makambo na ye nyonso ozomona comment un président akati voyage te alobi te nazonga na Congo président Tshisekedi azongi awa azosambela kutu atie Nzambe na première position alobi Nzambe protéger peuple na nga est-ce que Kabila asali yango yo ozoloba wa Kabila azonga mpo aya kotiela bino bapoison azonga mpo anyokola bino azonga mwasi na ye abanda koelimine bacomédien azonga papa nakoyebisa bino Kabila akozonga ata mokolo moko te Kabila mpo azonga na mboka oyo abotama na nationalité congolais akufwa abotama na elongi mosusu Kabila akozonga te Kabila abosana na ye na kozala président na Congo ata mwana Kabila nazoyebisa bino ke mokolo mosusu tokolamuka na tongo tokokenda na kinga kati wana biloko nyonso wana tokoripele yango eza biloko oyo etongami na mbongo ya biso Kabila yaki maboko pamba Kabila yaki na nini na ba arme aya na ba teni pamba Kabila yaki na nini lelo Kabila comme milliardaire bino bozo komisa oh tala Kabila vimba Kabila legi Félix Kabila lega Félix na nini bato bele bazo politique te président Tshisekedi alobi Kabila c'est mon partenaire quelle expérience oyo Kabila ko pesa Fachi nyonso wana Kabila Fachi abandisa alakisa yeke ngai waza partenaire expérience nini oyo kopiya mboka ndio kopesa mokonzi ya mboka oyo ko peuple congolais ndio kopesa Fachi nazoyebisa bino ke tolinga nde Fachi Kabila sali nini pendant 18 ans ambongo azala ba misère leki mais bino l'église catholique boza wana eloko nini bosali pour le peuple congolais bino boto bazana amour ya peuple bosali nini pour le peuple wana eloko nini bo cordon pour le peuple congolais balia Minerval boko matsango likolo Minerval rezo mataka toujours komata mais Tshisekedi aye le bité ko bandelelo bana ba ministre na bana ba député bana ko tango fele parce que tozaki na ba école bana ministre na bana ba député ozo ba Tshisekedi asali nini gratuité eza pas iliboso basoso wana bandi déjà lobby moko zamboka za déterminé basoso bandi déjà lobby carton $10 bozo le beyango te musala na bino makambo ya est sili oh bande bazo kufa na bende bakufi 50 bozo ka lusi makambo 50 mort nazoyebisa bino ke Nzambe président Félix akosukisa bino topesi mbote na bao nyonso balandaka biso balingaka biso makasi oyo eza chaîne na bino Sango Congo direct Sango Congo awa tozoyebisa bino ke tindika eza chaîne na bino oyo epesaka bino vérité
oyo etelemaka olobelaka mboka eza chaîne ya bakabiliste te eza chaîne ya baimboka ya bana mboka oyo baza toujours au service ya peuple congolais mpona kopesa bino rapport baoyo baza na poto baoyo baza na Cameroun partout dans le monde bolanda chaîne bosabone massivement na kati ya chaîne oyo eza chaîne moko ya bato oyo baimboka topesi bino longwanya mon numéro plus 243 89 59 41 005 plus 243 89 59 41 0. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toque na ba client na yé. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Elton Store.